Ça c'est ma fille katakata baoba salam sana. Mais faut pas savoir valider les fois ba conseil. Par contre mon faut pas besoin répondre. Pour ça on va pas m'gela regrette c'est pas ça là on va pas kenda kopema. A profiter la bien me colonie. A vivre bien me colonie. Non ba on peut pas la confie. Tant il y a regrette c'est regrette. Papa, tout ça Maman Paradis, pardon, la carte maman, bonjour d'abord. Bonjour ma belle. Il y a une raison que ça 60 ans, les 25 décembre, n'a aussi 60 ans, t'as un an. Confiance à la Ajnin. Papa nani, papa nyoka longa na Ajnin. Ni bien beaucoup de ça ouera koko avant boué. C'est quoi son giste? Balobi bango nyonso. Ya bocha bocha ouera. Non, maman Paradis, ngala yo ngala kutana. Pardon maman. Na lobela ngo même papa mo fléri. Que ceux qui va moment comme il ouera zananu. Mais ceux qui va moment va pas kenda rakate koki. Basa buzi ba fondaka na bandaku. Ba profiter na bakoko na bango. Tata mo fléri profiter na bakoko ne. Si maman na bakoko ne. Maman na ngana mingisi le partout. Mukoli na kozatana ya kupana na bakoko na c'est ça on parle. Maman Paradis, on a la raison. Maman Paradis, on a la raison. Il y a ça déjà 70 mais on a 59 ans. Non, mais oui, Azanan. Oui, ma paradis, Azana nous makasi. Non, ba fi oyo bazo finga wera salité. Eh mama, oteli na clip te wera nanga za mbinga mobali. Wera bimelo kaka bu. Yo bimelo ko hésiter. Mama, wera bimelo bilo kana banda ko bimelo oteli na clip na iwana. Ngo ka ba commentaire. Wera tuko za salité te. Azali ngodi. Mais pourquoi biso ba congolais ma paradis, pardon. Ma paradis, pourquoi biso ba congolais to sakaka, muyaka, muluba. C'est quoi son giste avec vous? Les Congolais. Des colonais, n'était pas muluba, yambushima moi la diamant. Na beta katolo, c'est tout à fait normal. Et c'est colonais. Pourquoi pas ces colonies yaya? C'est quoi ça avec nous les Congolais? Why we are so stupid like this? What is this? What the fuck? What is this? C'est colonais. C'est quoi ça? Hein? Boza wala wera bimela bino banda kuna bende boza wala boko résister la banda kuna bino wera bimela bino wa bandoki wera boko le ba pikime na orchestre wera boko le ba pikime come on madame s'il te plaît gars fini mutute na sona ma paradis na sona ma paradis na fini mutute ok na yokayo ba pikime oyo wera boko lito yebi pikime oza la maison mère roi David pikime sunan L'obeso pikimete l'obeso pikimete to za kanda na ma babeti to lobawa l'obeso pikimete ya moti yo tuni fini wera oui pas mige oui a manqué respect pas mige oui fini parce que na la ndege mission na bike kaka biloko bekolo oyo mama biloko bekolo ya zela ka kono micro on fufute Balobi Michael Jackson boye bo confirmer. Donc oui. Non, moi c'est la nan calme. C'est moi qui dirige. Ça suffit, c'est très vite. C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Nina le baboué. Dans la ndeke mission père le beso. Moi j'avais suivi ça. Dans la ndeke le beso après kasi kile msusu nga. La kasi kule msusu le beso ko de konele we ga pona na tumba imba ma. Pona na tumba e. Pour moment ni chantant la vandia. Na banda ko finga ba musicien za pona wera. Donc ça veut dire que bon betana msou 12 oyo comme était. Même dans mon maison mais baby. Ça c'est maman paradis c'est Chantal Boula c'est la famille. Nena lo bobo lo besa sali émission ba yembe pa migi na monaki. Mais moi mbala bata lobi boye. Batikala ko kaba poser question ba poser qui est. Oh ba pesa kabino ba cri. Alobi déjà ya yemba na kimongo akota na kimbandi. Et moi akota ki yakana na kabela ba cri. Mais je comprends pas. Bozo beba na beba na bana na bino ba ndenge nini. Ma paradis, ok, merci. Merci, ma paradis, na yo qui vraiment bien. Au moins, l'obeso, les premiers actes, que dépendant ni. Tonton la biso sana rabasu ka ya meshi bo balo. Comme on est na nikuté kimingai. Kaka yemo ko l'obeso wana, via pesa biso ba cri. Kaka yemo ma paradis ça ma kamweze belé ma paradis. On se comprend. Kaka yemo ko l'obeso wana. Tonton lancer des choses vidéo na ozo lo ba. Ouais, pesa biso, apesa biso ba tactique, il faut ça la boy, il faut ça. Kaka yemo ko ma paradis. On se comprend qu'on a émission wana a lobby la kanda. Mais so talo a lobby liboso, a lobby dans un respect mama paradis. On comprend.
eza lobe ngana lobe so no manga lo makaba ba piki ngana lo ba ngomi ba ndongo tangi roi David na ye to na kanda na ye ni boso lo ba ki ne billet to kipa ki mais oh ay ko déborder ma paradis so ko vendre bien Hollande azo ba ya ba ya mpuku ata yo moko ma paradis ya ndongo bien o ba ya ba ya mpuku imagine toi et puis je vais bangala to lia nyo kana ngandote. Mais c'est ça. Nous tous les moutons sont école na ngona olo, nous tous les moutons sont école na ye ba bilo na bomba liaka. Biso ba luba ba fika to donner ni moite. Est-ce que est normal ba to école ba liaka bilo na bango. Na sujet na déconnecter na sujet. So qui le beso zo critiquer so bon na ngana monte fona mona. So zo critiquer wega c'est que le beso za maele te ko wega mtasali poto yeba. Merci beaucoup ba to bele ko ba osale ba vidéo ba bike. So to yeba ki ça pour na wega. Ba to bele ba osale ba vidéo to la ni ma paradis. Ba lobela ye. Mais to longo na sujet ya lo beso to longwe. Ya ona lo ba ke wega o ba ofinga wana sanité. Wega kaka mobile mulai bongo. Abimela ba se ba ofinga wega na miniti oyo. Abimela ba ko kaka ngigigigi. Ba ba so ba ko résister. Ouais, ma paradis, pardon. Yo landanga na lo parce que bango pe bazo loba. On bazo loba ma paradis la biso penini. Chantal Bolanga na yebi otongo. Chantal Bolange su na yebi yo. Ozo comprendre so so landa yo. Ozo comprendre. Si que la biso pe to loba parce que bango ba loba ki na za okuma yo na bien parquer na pona na PC là. On comprend ma paradis biso pe to wenge. Omoni, toi wenge to ya ka pe gigi. To ningi sa pe. Na yebi ke yo, ozo pe ko loba biso à l'époque. Ba ko ba Joseph Mondele, ba nani no na bosa ni. Elle n'a pas moi na enda ku comprendre. Merci beaucoup. Merci on a bien yebi très bien. Na ba nani mususu ala ko mona ekiminga yeko ya. O comprend to yebi otongo. Kufa wa test te. OK, c'est bon, on a bien que kombo ekimi. Ma paradis. Biso nyo so to ba o ba fi o ba gladiateur ba nani. Ba na wenge. Ozo comprendre. To ya sujet no pese ki toko, te ba se ki toko, ba se mbongo te ba ngoli boso wana. To lo bela bango. Kaka ba ko fila bikolo batu. Bikolo sali nini bikolo. Bikolo esali mutu na ekolo nzamba atinga ke zala muluba, zala mungala, zala muswahili, zala boye. Bikolo esali nini ya. Wera bimela bino basio ya bimela bino na banda ku siko kima mibali na bino wana. Boko kima bango. Boko kima mibali wana ya botika ba sambla. Tala kaka clip oyo ocho bimisa. Tala mbinga mobali. Boniko, boni boye. Oh, oye vous appelez quand même merci. Wera solo. Ya weyo solo la wera po ka wera solo. Olala de na wera. So bino bolala wera solo ba ba leader na bino ba o de ba propre. Non, le leader n'a pas propre. Non, moi, paradis, trop c'est trop. C'est pas gentil. Otiel, si j'ai dans Kitoko, bah, tu vas y avoir l'obéla. Moi, tu vas construire des cols là-bas, Ninga. Et yo, sont des cols, ceux qui ont des à Lola, ça va des cols, non, à Lola. Moutou, on a des cols là. C'est quoi son geste? C'est pas gentil. Biso pe to bato wenge to sa ba ya ba minyoka kolo to fu na pe ba panel to ko yindi sa to final ba mabo to final ba maka e yindi. Trop c'est trop. Eh, bien toi le monopole koloba, c'est quoi ça? Wera. C'est quoi son geste? Voilà, wera. Bien mon cas bien ba nai. Biso to zali, na ma kofi to ko betana na ma kofi to zali to ko betana. To ko betana. Bien ba nani bino. Eh, wera wana bimela bino kaka gigi, yo ko résister bino. C'est pas baba ko tanga bino ba sama kolwana. Ko tanga bino se ba makolwana. Mo bala mbinga wana. Bino ko ba ndoki. Wera solo, wera salite. Nga na loba boye. Jibe na wera ba na problème d'or. So subino bomela poison bokufa. Jibe na wera ba na problème te. Ex ya jibe pe na mampata ba na problème te. Bana ya jibe na bana ya wera ba na problème te. Problème ezanini. Problème eza ya ba porter parole na ba fanatique. Seul problème eza ezo uta pas ba porter parole na ba fanatique. Pourquoi je dis ça? Parce que porter parole ya asali mwandeti parce que bango ba comme stratégie na bango ya relier la stratégie na bango ya kozonga na actualité. Ba profitaka na sima ba leader na bango. Siko tango maroya ba porter parole ba ba buaki ndobo na mai. Biso pe ba mbisi tellement to kokaka. Kotika likambute to lati yango to yaka nango na réseaux sociaux. Parce que ba mbisi ya ba leader baza na réseaux sociaux eza bongo biso ba fanatique. Bato ba bwaka ba ndobo eza ba porter parole. Ba leader ba vandi ba yebi kutata likambute makambo ezo leka koso olandi bien ma paradis. Wera yebite, jiba yebite.
So retourni jibe aloba que je suis au courant de rien. Retourni wera aloba j'en sais. Donc na yemi koute lo côté. Je ne sais rien du tout de tout ça. Donc ezaka bango moko vi ke baluka ba zonga na ba actualité na bango, yango ba yela ba na ba kombo ba leader na bango. Tant biso pe ba mbisi to yo ka bongo et to lati yango to yo osela débat na panel na yo. Soki biso ba fanatique to comprendre loko yo. Oyo ba porter parole ba memara biso na ba loyenge wana to rotika ko potana ba leader na biso ba vanda kimia parce que yango wana jibe aso ba kutana wera ba tuna biso tension ça va. Cholestérol ça va. Ba pesa ni mbote ba yembi ba sisi ba siminzela ba ke mutam tajuilar nayi. Biso ce que to comprendre que loko wana te yango to zo vanda kaka boye na ba débat moko boye oyo peut-être ba ngomo ku ba ko likamba yebi na bangote. Et msu ba ngomo place bazana ba yebi que son na beti boye na sali boye ton hôtel ma boye ndeko na ngako na place za AOCP là parce que kota la pe wera na jibe e kendaka pe bongo e kendaka moi bien. So ba okende wera kei jiba landi jiba kei wera landi e kendaka pe moi bien mais ce qu'on a liro biso to nga to memela ngoto kotela ngo ba polémique ya makasi eza pasi poto tombola ba leader wana parce que baza ba leader o ba ngonde batikali bo monde ba vie nyonso wana basili papa we bazalaki mon papa azo résister azo sala nyonso pour tenir a continue ba polémique ya famille même na famille na ati famille en danger pour kaka tikala na course mais ekete esimbikate parce que moi des leaders autotikana na bango na fait to protéger bango ba mikolo wana to protéger bango ba kendeti na ba un certain âge biso to luka ka ko chaka bango na ba problème siko finalité likambango eza nini ndekwaye alobi ke ba leader ba yeba te mama ba yeba omoni o etamba porte parole ba yeba ya dil na bango e ya jeune na bango ba linge kinaka ndengwana ba leader eloko ba yeba te za makambo ba fanatique ba jiraka ba fanatique ba tik ba koma ba TikTok ba ni mena boye penda okita o mata ndeko na nga ba yeba ka o yebi ba o toucher tina ba famille na o ba yeba te o ko pe o ba te ke stopper. Et comment elle comme piquen bah yebaka tout est ko voilà ko ça ba mamo bo be to sala ba sembla mo ba yebaka penda et comment petit na niveau retoucher ba famille na niveau ba finga la robana ba finga lo moi te lo ko ba finga biso pe to finga frère wera aboko la 140 ça va pas finga kota jibe biso pe ba to finga bazali kota faire pe ba to finga bazali kota fali pe ba to finga bazali seulement exact kitoko côté il faut l'admettre quand est nga mama na mata na koma obi ki fanatisme et mama paradis c'est vrai mutu fanatisme même sous moyen ko gérer exact nga papa biso za muta vite aller à l'eau na conduite pour un verre blanc pour imana na biso ba faki fanatisme mo linga mutu tala bato baza linga lokwa ba o akufa o on mutu na bosani comme na France mutu a commissaire mi elongi a comment elongi star na e muso kuta star na e parce que lingara est tellement minga Johnny a l'idée wana banini qui fanatisme muso c'est comme ça moi mutu lingio ko le ka unande balo balingayo ba yebaka bango est-ce que bazo aider bisoté au mona ka neza bo na kuzu so ba yoka na kala bango quoi bazo tiande biso ba merde mais seulement musique en on dirait ce que ba yokani et aussi ma pena sous bien parce que na sala nini moko au moni restaurant ba congolais so eza salité ba to kota ebele so ka ba bongi se ko mi propre au mona ba dalini sou ya penate na fini ba congolais parce que je suis une congolaise et c'est le moko bo même na Congo ala muto azo sala bien bo mona mabe bolinga muto asa bien asa mabe au moins bato ba monique moninga biso koti na poste na osa bien ba linga longola e ka parce que osa bien bolinga binyo so buyibaka mais ba yebaka ba leader ba sunga bisonde ezala ngoto il faut que biso ba fanatique to rassurer bango ata boyokani ata lelo boti batu bolongol bato a kofinga bo pexi bango kofinga biso to linga ka bino ngana soutenir ka yo mais bango ndem to ba jouer décision bango ba o kumba biso na erreur bazo bi kumba et puis na ba famille na bango ngamo na mama mi ba solo bien ba yokana bien ezala nango o mona yo na mbala bo kabana mais na belle famille botikala bino bio bala no po comment na vie musu mais na belle famille na po comment na pe na mbala musu pe mais na belle famille na bo yokana bino bien wala za ngokulika mo kamwate ezala ka moi pe bala pe batika na mo pe na amitié yo po bala no sala vie na okutu et au moins pe batika pe bien amitié ba parents balobana to mo bala masolo ala ba moi bambanda mi balobana te mo mona o ba olobana mais seulement bah comme à un moment donné ils doivent comprendre que non ça devient ridicule quand on insulte vos enfants tout et tout bah dans bon mal bah dans soina il faut qu'on arrête
ça peut sanga inaloba mais bango mo pene ya goût ba sepela nango ba osko ba mo alko so ba biloko esili on dirait bango ba renier souté ba mécano ko changer stratégie peut-être ça va aider aussi les jeunes et éduquer ba musique nango ils ont éduqué ils ont ma bête c'est un peu ça merci beaucoup ngala gladiateur na za mte ma bepo bato ba fingaki basi ba kiti mais Léon na za imera ofinga te pesa ki torote na mata ponga mama na bana ofinga ils a vraiment propreté. Valérie, gladiateur sous-marin, on est là bébé. Nga pa na wa mabe wana pesa. Merci. Ngande solide. Na tamo na sa mai. Bye. Bisous ma chérie la fille. Bisous, baba. Vous avez tout ramené yo. Pas à l'icolo, Dédé. Tout nangai. Moi balanga mwandam. J'espère que Bacha ati ko relater moi ba makambo na sorti ko le kana ndenge ndeko gladiateur ati ko lo bayebaka na sens nini parce que so tali makambo ni zote bimi e banda na ba to bayina no zonga na moi source avant makambo éclaté makasi e banda na ba réseaux sociaux e bandi na ba réseaux sociaux ezalaki concert tant ouvert ate Adidas Arena Kofi azobeta concerne ezalaki ya ING avant kozonga na dia ba moto deje bandaki. Alors surtout tali ba moto na te bandi to zongi su mwa mukesima jibe mtabana mambabana yango te komena niveau ba fere ay ko ba kulut na boso na politique bon surtout to na kata mama ba panel ezalaki ba fani ya fere na ya Kofi na Papa Rolls basalaka déjà alliance mobwe ngana no mona ba panel na bazokota bazokofinga we do babanda ko déstabiliser concert ya wera. So le ba fanatique wera ba koti po biso bato na biso na ba nini openza te ngana ki bona za na ba réseaux sociaux ba TikTok oyo to ça mais eza juste maka otie photo na yo ya mo bokoto tali nini ya mo la na no ba panel ba news ba nini ba bino ba paradis mamunyo surtout. Maintenant to moni ke ko mama ko finga tant que biso ba fana de la forêt to koti to bité biso to ça la défense wana. En tout cas wera na réalité eza penza propreté. Exemple na propriété tout le monde a exemple ba fanatique à faire baba no sala baba débat na ba fanatique à wera la preuve en est tout le monde que 21 esprit yo mieux paradoxe ba gaki muta maison mais esprit o bena wera zaka na ngokala wa be na festival ango sala ngote mais tant que déjà wera ayaka na festival là ezaki déjà pas wera na faire bazal na attendement mo ya bien on a continuité. Merci pour la messa papa Dédé Chicon. Merci ko te ko mona bato ba comédie ko sa nini bayokana bino ba fanatique fo sani fo bolinga bayokana na ndenge mo ya bien parce que bazwa temps tala depuis ba faire ba bill ba JDT depuis ba longwa maison me bakenda faire na wera selon to yokaka to éviter un soupe ba ndeto ba musique boko mona bino bota na misu boye un na cc bayokana na bango mais ndenge to yebeli bayokana rate depuis bapanzana ba clash basala banzembo banini tout ndepe bole basankara mamutu pona za globalité ko za moi parti pris te ko défendre na part na bisoté ti bayokoma la temps. Alors à partir ya ba panel ndenge bato basala ba panel na ba panel ko fingana ba clash ko finga ba wera banini to ndeto bande ko tala ezaki niki ma Papa Roche na ba fan affaire on a déstabiliser maman ngala na kolanda o banda kala on a déstabiliser conseil ya wera Papa Roche biso bando na occupé wera tu wana vraiment rectification c'est là pourquoi Papa Roche aleka loba que bosala un mariage ngana manda ko tala ba fana ko fina nini bazo beaucoup ko privilégier concert ya nani bozo ko finga wera bozo boti bo ko na niveau que concert ya wera boyate ti e ko kuma na niveau wana le biso te ko kota makambo. C'est que dans nos réseaux sociaux alors. Maman nalanda ngo très bien. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là alors? Parce que makambo ozo beta wana ba o kota ba parenthèse mo o place biso bino bo ki papa venenga lobaki ke des concerts. Voilà. On va mélanger en fait. Exprime-toi bien. Moi je suis là. Ma toi n'a bien au fond maman. Oui. Mélange pas parce que là tu mélanges en fait. Ozo sauter ba nini. Na zo similo ba bloko wana nyonso to pourquoi pour notre ba mupepe o esali ka ono so ekende so ina para wera to so ta para wera ezopona biso ki kulutu esali nango biso ba fana tika maison mais pas cité pour ça aussi na terme âge o sauter sous
parenthèse moko. Parce que le mamba kulutu, on a dit que mamba kulutu, et ça normal, faire na wera. Aza kulutu na ye. On a so babi que eza la dame mwana. Yo ndo ndimi yango lelo, mais tant papa va lo ba ki on bondima ki ngota. Neti nga kutso mamba kulutu pona nga oba de o na biso bata maison mais so ba le mamba kulutu ba sala ngo deba wana eza buzoba. Mais on koma awa. Okosi. Oto koma lelo. Ngana lo baboye. Eloko eklata makambo wana ezaki kulutu te. Ezalaki fere lobi soki bate na kofi na wera soit bangana ko beta bango soit bango pe bagoye ko betanga na makama musique. Mais alors ça débat musical. Oui, quand ça En fait, pourquoi vous aimez mes hommes à chaque fois vous se sentez piqué en fait? déranger Mouninga, posez la solo là. to santaka piqué na nene bango baza ba mikolo mukolo jamais balobaka na ebongo mukolo te eza lokwa ndete yo boti mwana na yo exemple na pese exemple yo boti mwana na okolise na pasi lobi exemple na pesa mwana na komi na bomengo siko mwana mo loba noke aomi komi la tsake soki yo ningo komi na état en faiblesse donc soki yo lelo za bongo yo mam no zo bo mam ni yo mwana zo boko la mama okomi so ko bela mama ke angam na sala yo bo ngam na sala bo na mo exemple wana parce que tout le monde est fait terre mwana utiliser ki tant que bango baza mikolo ezala ke yo ko beta bango na musique ezala ke yo ko beta bango na musique te devant émission okoki koloba bongo te soki abia ko beta na musique il faut beta on peut-être mutune o basala na discussion eza fali ba pique wana il faut que la on fali ba vie na et il faut appeler ça bango respect pour baza ba mikolo na sens wana na par rapport à émission wana mais oya kulutu eza normal akobenga oya kulutu pour aboter na nuté na âge oya aboter yebaka pe yo mokolo si tous les jours ozo Tombola Kangai, je ne connais pas bien parler le lingala, excusez-moi. Il faut savoir que yo kulutu, si tu ne sais pas te respecter, à chaque fois tu me piques, ngale kinayo, tu me piques, un jour je vais te manquer de respect. Non mais papa Dédé que Ferré je sais pas d'où tu sors, je sais pas ce qui autant la panel ni réseaux sociaux ni on va faire gober je sais pas quoi. S'il te plaît. La fille islandaise, quand tu viens parler de Festigo là, tu as parlé de Festigo là, Werason Ayakaki. Bisope na concert ya Werason bagolwa bazongisela ye ascenseur ye alobaki que toyaka kaka wana kota fanatique tant que bi faire la série so na fanatique toyaka kaka 1000 eza humiliation te nani alobon bino omoni ko yokota na réseaux sociaux batama boma bino ba Werasonique ngana simbeli yo fere yo be simbela ngana no personnalité ya yemo ko wera na maloba oyate bolobaki que biso toyaka kaka 1000. C'est vrai qu'on a qu'à concert wana, il n'y avait que 1000 Gaulois. Soyez reconnaissants. Donc, ce qui est là, biso ba Gaulois tozo boya, bino paye boya, to boyani, c'est tout. Il y a quel problème? Kulutu, c'est normal. Ferregola, c'est le dernier fils de Wenge BCBG ensemble. Moi, Nanabino Yasuka est héritier. Donc, Werason yetango lobaki que moi, Nasuka est héritier. Oui, ton Jimmy Ango. Moi, Nasuka ya Werason est héritier. Eza dépliqué. Pour dépliquer même ailleurs après héritier. Il y a eu beaucoup de Banasuka après héritier. Mais Werason, il n'a jamais considéré les Banasuka wana. Donc, déplique, mirage, soki banani wana, bazaba na soukate, ya clôtura qui pas ya héritier. Ok, d'accord. Ferrego là, moi na souka ya Wenge BCBG ensemble. Parce qu'il faut savoir que BD, il y a 4x4. 4x4. Ok. Il faut savoir qu'aujourd'hui là, ce qui ferait à l'Obaki un jour que Werason Aza Papa Naye, parce que Werason était en guerre avec ses amis. Et pour valoriser Werason, Ferrego là, il fallait que Papa Nangaza Werason. Mais s'il a retiré ça aujourd'hui, à sa maturité, il a compris qu'il avait lésé les autres grands frères.
Werason aza kulutraye, JB Piana c'est son grand frère, Papi Marcelo, je sais pas qui bango nyoso baza ba yaya na ye. Po bango nyoso tout bandima qui fait Regola le plus petit. Donc Lelo aussi, il a compris que il avait lésé les autres grands frères parce que il était avec Werason. Wana ezalaki ba guerre, ce n'était que normal. Place aux Olia, il faut valoriser. Place aux arts, il faut kaka au Kenenango Bongo. Bino Bobolobaki que Ferré Afinga Kijibem Piana, non? Il avait fait ça pourquoi? C'était pour valoriser Werason. Parce qu'il travaillait avec Werason. Hein? Bino Bolobaki. Loba Ferré Afinga Kijibem Piana. Bino Bolobaki. Papa, ba leader nyonso tout bazalaki kotinda bana na bango ba finga ba leader mosusu. D'accord? On ne peut pas parler d'autres personnes parce que le sujet n'a rien à voir avec Koffi Olomide. D'accord? Côté ya JB ba finga Wera, côté ya Wera pe ba finga JB. Et c'était comme ça. Tu ne vas pas refuser ça aujourd'hui. Faire ego la ceux qui a zoa qui me croit finga qui JB Piana, il a été envoyé. Du côté de JB Piana, ceux qui ba finga qui Wera son, ils étaient envoyés. Mais Maman Paradis, Werason et JB Piana, ce sont des hypocrites. Des vrais hypocrites. Ngana nous n'avons noté que ba fanatique ba warrior na ba goulwa ba fingani. Après tout le monde dit que Fali n'a fait baba bongisi hein. C'est vrai que Garna Bango ezo kende. Mais Werason ba bongisa déjà. Pourquoi aujourd'hui il faut ba yako finga na lissus? Pourquoi ça? Tout le monde a qui serait pas bon. Oh, des grands papas comme ça là vraiment. fait la paix. Ça fait honte. Moi j'ai connu Werason, j'étais mineur. Aujourd'hui là j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. Donc tozonga na kaka na bagara ya jibe donc lelo bato bazoka na lisusu ba famille ba jibe na Wera. Jamais. Non. C'est plus leur temps. Personne va consommer. On va pas les consommer ici. On n'a pas le temps. Énergie à Bangomi Balé vraiment dans la fan. Ah oui, ça Voilà. Et donc, Zaki Jibe, na Wera, wana Pierrot ango akimi ake wapi. Et comme il y a une carrière par force, ça t'a mis au mongo. Tokati carrière, t'es papa. Tokati carrière, parce que carrière, les Siba. Mais Nichoyo, Soko Touni na Gabon, Otouni na Sénégal, Otouni na Niger, Okeyi na Bamboka, North Afrique. Quand tu vas demander, c'est quoi les musiciens africains actuels? Nous avons fait et Pali. Alors, pourquoi vous avez dit qu'on goba? Qu'est-ce que vous avez voilà, faire la minute, dans la minute, on va plus parler ni de Jibe. Voilà. bakoki kofinga na lisusu te JB et Werason. Non, eza polémique ya musique bongo. Non. Ma paradis. C'est toujours les mêmes personnes quand même. Voilà. En fait, yo bando mataki awa, osana argument, tu n'arrives pas à défendre ton Wera là. C'est pas lui. Aujourd'hui, comment faire pour Gola nous on est excités. Nous avons excité chaleur à Libéla. Balieli Gorodo, Balieli Gorodo.
omataki ya banda kala ozwi temps nyonso olingi komi oza na besoin ka ya rando ova faire rando obandaki oza banda kala tu le sais ozobeta masongusi ozobetisa sujet babeta masongusi ozoyaka na paperbe ondozaka na besoin kaka lobelaka wera na fere toboyi ana kota fere te meloba kotande komba paperbe mizika ozomata okita ozoyaka mpo na fere ligorodo wana bosanza omukonu Mama Paradis kokata na onte na mati. kokata na live Yo ya mati yo banda koluka yeyo. Wera lisa. La wera na course te. Mais viens ngo te maza na énergie be yem ta sala ba na nyoso bazala. azala mwana sala te énergie na énergie Mutu toko ndima muke kute riche mta ume. orchestre wana fera sika bima na kuna totala bimi sa fera sika bana ma maison mort on fait rigole baba musika toleki 3 concerts minene biso za na Paris to na ba concert mama Paradis tozaki na concert wana wera mutatombola drapeau maison ya Mwenge tozalaki na yo na after ya grapa ya rena tozalaka na yo after uta concert ata roba pembe tozala na yo wana wera asangisaka bato nyonso mokili mobimba ata bosa neti bozokima me ye mta na drapeau ya Wenge mone na okitisa bino bomata bato te leader na okitisa na kosa live boete ya mbouye se koki ya pardon tout le monde en bas. Ça demande.